par rapport à ce sujet Nabiso, accord signé Washington, RDC Rwanda, et que moko ba imoka. Au monde quel est votre message au pays ça va nous rebattre la biso? Accord Rwanda en tout cas, on a séparé l'ango parce que guerre est oumeli trop. Oui. Guerre est oumeli. Bandeko la biso bazo kufa na est kuna kozwa Goma, Bukavu, ba Ruchuru, est wana mobimba. Banyoko mimi. Makambo wana nazala ngona na confiance té. Ah, nazala ngona na confiance té. c'est vrai. C'est-à-dire nazala besoin ya liboso. Nalo on a le pouvoir à bateau on a avant de discuter na bango. Banani, où est TV? Rwanda, Europe. Oui. Ko bango ba tu installer pouvoir aux na mboko nanga. Ah, Rwanda, Europe, Uganda. Pouvoir aux na mboko nanga. Bango ba tu chango. Par rapport à ce sujet Nabiso, accord signé à Washington, RDC Rwanda. Et que vous allez moko ba imboka. Que ça biso likanisi par rapport à accord Rwanda. Merci, très belle question. Merci. Accord wana po nangai na Monique Trump, c'est un ange. Oya kiti na mabele pour sauver Congo. Parce que tout le monde qui John Biden azalaki na réserve ba mafia pour notre destruction à RDC. Mais Trump payé le coup là, azan homme intègre, azan honnête, alabi niet. Prévenez que na réunion autant. Trump a bien clair que bazo 4 Congolais machette bino autant bovandi. Vous avez le Trump a humilié les Français pour la décision des Français à Chine Congo et Rwanda. Donc nous sommes d'accord pour un accord. Ok, Kagame a mis le sifflet. Pour moi, pour Angaï, la monnaie en vrai. Tu sais quoi? Bakorango yongera zoyo kapi batebele bazolo ba ote ba brade ote batekeli États-Unis ote biso penza Nini balobi pena bongo. mais c'est longai. Voilà c'est longai. Vous voyez que bisomo ko ba congolais toza vraiment na base moko ya ba divergence trop. Ah, toli koyo kate toli o mona mutasa malamu te. On a accord au signé entre RDC et Rwanda. oui. En fait, mon point de vue, les sentiments est mitigé. Normalement. Bon, pas seulement mitigé, mais je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'il n'y a pas assez de sincérité. Voyez-vous? Du côté rwandais, le Rwanda nous semble, en tout cas à mon humble avis, me semble que le Rwanda n'est pas trop sincère dans cet accord. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodAid met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Merci, bonsoir. Merci une fois de plus. Na confiance, peine à fidélité. À chaque fois, bozo pesa nangai geti sama moko ya ba palangani sango oyo boye bibongo na ko voter pe ya kopona lokola moko ya bana misala na bino. Alors, je suis d'accord ya kozala mwana musala ya population congolaise que pour la première fois abonnez-vous, partagez cette vidéo kosala bongo plaisir makas momonike na libongo na direction ya Wuleri précisément tozali na pembeni ya boulevard Awawa na kitinga iboko te na kiti na équipe technique mobimba ya pièce télévision. Alors nazali bongo na ndeko Bradley Izola azali parmi mutu oyo yo afilmaka ba vidéo ya Baktaza o lelo ayeba na ko publier yango na mokili mobimba wapi tosola na ba yimboka par rapport ya accord signé na Washington RDC Rwanda. Lelo tomoni accord ya pewana ezali na ngambu ya batu yokolo baboyeke mokambi ekolo tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ye ayebi solo koteka mboka bamisusu bazali d'accord na accord ya Washington signé RDC et Rwanda. Alors na yango moni tokiti
tosola na bayimboka bapesa biso oyo ezali bongo bapoint de vue na bango. Est-ce que bakongomani nyonso tu bazali d'accord na accord yango? Soki bazali d'accord, ngai na bino tokodécouvrir yango tout à l'heure. Donc bota l'émission et bandeliti suka tokutala bakongomani bapesa biso oyo ezali bongo ba différents points de vue na bango. Tokozwa batu oyo bazali d'accord pour accord, tokozwa batu oyo bazali pe d'accord te na accord oyo. Mais oyo kozala utile kozala question ko bazali d'accord te bapesa biso le pourquoi bazali d'accord te. Ceux qui bazali d'accord bakopesa biso pe le pourquoi bazali d'accord. Alors et ça linga plaisir ne comprendre les zola. Tous les cas tous cela oyo ezali bongo la population congolaise. Bana mboka tous les cas. Mbote ndeko kombo na yo nani? Oui, Mbote, kombo na nga Célestin, monsieur Célestin. 100% congolais apparemment ndeko Célestin. Oui, 100% congolais. Alors par rapport à ce jeune abisso accord signé Washington RDC Rwanda, et que moko ba yimoka. Au monde yango ndengeni, quel sont votre message ko pesa bandeko ba otala biso? Et accord Rwanda en tout cas ngana sepeli nango parce que guerre umeli trop. Oui. Guerre umeli bandeko na biso bazokufa na est kuna kozwa Goma, Bukavu, ba Ruchuru, est wana mobimba. Banyoko mingi. Donc so zotala ba film na bango ne bazokima papa na mama na bana. Donc bapalangani bazomona na te atoke sala kapasi. Alors ndenge ba signé accord wana nga personnellement en tout cas nazana esengo trop. Wale esengo mingi. Oui. Même si babike mokambi ekolo ateki mboka. Eza lokuta. Eza lokuta pone toza boye toza kana batandasi mibale. Yana bato musu balingaka président, bato musu balingaka président. Mais nga soki par exemple que na lingaka mutu wana te mais so asali likambo moko ya bien. En tout cas fona na puyango surtout ezaka ezali kamamboka. Donc pour na yo procédure ya okende na bakor ya Washington oza d'accord nango. En tout cas très d'accord. Naza vraiment très d'accord. Nga posa na ngeza va mettre fin à guerre. Guerre ici la l'est ya pays. Ici là vraiment to ka suma ma guerre te. Poto to projeter pe makambo susu quoi. Alors otali caméra oyebisi bato ba olinga ba sepeli na accord wana te. Message na ezali nini pona bango pe un mot pona mokombe ekolo. Bato wana oyo bazolinga te oyo basepeli na accord wana te nga na oyebisa bango kaka boye bango basepeli na accord wana te sikoyo bazolinga bakongole bakufa kaka poso tozwi awa biso na Kinshasa awa toza na kimia na Congo central baa na kimia na Équateur peut-être baa na kimia mais na est bazaka na kimia te. Donc nga na koyebisa kaka bakongole ke basoutenir accord wana eza bien guerre esila comme ça totunga mboka na biso tokepe na makambo mosusu. Bon pour le président de la République na koyebisa kaka boye ye nde aza numéro 1 ya mboka na biso Congo. Donc alanda bato te quoi, alanda bato te ye akendeka liboso na oyo azosala et puis nzambe mpe aza nsima na ye na kanisi ke makambo vraiment tuka ekende liboso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mbote ndeko komo na onani? Komo na nga Bobilando Simao. Bobilando Simao, moliko di mambote te. Non, mbote non, zande qu'on a congolais. Voilà. Mbote mon frère. Par rapport à ce jeune abisso, accord signé à Washington, RDC, Rwanda. Et toi, vous allez moko ba imboka. Que ça bisso likanisino par rapport à accord Rwanda? Merci, très belle question. Merci. Accord wana po nangai na Monique Trump, c'est un ange. Oya kiti na mabele pour sauver Congo. Parce que tout le monde qui John Biden a réservé la mafia pour notre destruction à RDC. Mais Trump a eu le coup là, homme intègre, honnête, à la bignette. Preuve année que n'a rien autant. Trump a bien clair que les 4 Congolais machette bien autant pour vendre. Vous avez vu Trump a humilié les Français pour la désolé les Français à Chine Congo à Rwanda. Donc on a d'accord pour un accord. Ok, Kagame a mis le sifflet. Kagame a mis le sifflet. A mis le sifflet pour parce que moi sifflet sous match parce que dans le team des affaires étrangères nous avons signé accord de paix au Congo. On a dit que les coupables de crimes sont congolais dans tout nayo. Parce que ceux qui sont en bon terme ils sont financés la guerre à STM. On signé accord à paix pourquoi? Donc Kagame a signé accord à paix. Il y a un moment où raisonner que na salaire. Vous allez voir l'histoire d'Égypte. Dans le Israël,
royaume égyptien monnaie to sera ton ba ko landa bango ba ko na mai erreur pe Kagame asali tant que aussi na accord après c'est que on dimi que yom to sera bitumba na Congo tant azongi bien a offrir à 3 votes Trump c'est un fou on a oh mais au timi ça fait étranger na yo à Washington c'est accord après donc yo des criminels à Congo si ko yo baluki susu na accord ango monité minde balingaka bongo te yango Trump pour répondre Kagame a dans le passé donc Kagame kamiti wo mona sukombo na été parce que ngaso na histoire na ote oui na luka parler pour na santé c'était pour le kimia voilà donc c'est na qui to faire to sur la scène na sera des ordres normalement donc na corps oyo Congo za gagnant parce que Mikologoya Kagame a dans la problème sérieux à refuta mbongo be na Congo na ba crime sel na Congo le Congo ezali gagnant oui mais la ngambo ya opposition ou bayi mboka mususu balobi ke accord oyo États-Unis d'Amérique ba kozala na intérêt beaucoup plus ya kozwa pe oyo ezali par na bango alors mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi ateki moka d'une manière officielle baya ba pied bisone habité pona yo batubalo babongo basima nini oyo te parle moninga bilo mususu ya no senga président Félix Sokoza mbote ezali oza mutu nzambe oyo pena o délever Congo batu mususu okata mitu en public olobi batu mususu na position faut okata mitu en public Kagame a dirigé Mbogo pendant 18 ans. Il nommait des généraux ici. Azo peso ministre awa. Kagame nous tuait chaque jour. Kagame a carré minier na Congo. Bon donc Mbogo était la magité. Mais tant que Washington a yabi que pour na kimia minerai na zone avant normal gagnant et comme bataki Mbogo. Tous à la batu. Bon opposant na biso n'habité. Et là on dit mutu bengi opposant. Donc sur opposant ennemi malamu na mabe. Non, malhomme c'est malhomme, ma vie c'est ma belle. Opposition c'est opposition, on vient président bien opposition, ça n'a pas de sens. Kagame a Congolais pendant plus de 3 décennies. Bon, on a dit normal, on a kufa, na machette, na poison, na grenade. Alors le balbito signé accord ya paix, Washington a sécurisé est minerai qui n'a Congo gagné tout ce que tant États-Unis roya. A gotonga bopito, a gotonga banzela, a gotonga barrage, mais Kagame a dit comme il a 18 ans. Tout le monde pense que Kagame a tué barrage, Kagame nous tué. Mais balobi ba accord wana na 9 titres, na 9 tirés au ezali na 4. Kaka moko ezali quand même l'intérêt ba Congolais. Batanga ndete. Ya bango kuna. Na bien. Papa da passe hein. Au monde ba Congolais, yango na sepani ba témoin de Jovet. Ba Congolais. Yoga. Biso ko to maïl été. Na sepani témoin de Jovet parce que ba témoin de Jovet ba maïl makasi. Faut ko yekola eloko. Bakol ba ke e personne go suba awa. Oui. Mais muto atangi a osuba. Mais muto ayekoli makomi a osuba te. Aba oh, c'est ma suma maman a teka mikate na tongo. C'est que mi reza mabe, c'est que bana basangana awa. Po ayekoli makomi. Mais muto atangi opise na ye. Ba kongole ba otang ba do yekola makomi te. Non non, siko lelo oyo. Donc bino opposant ba traite à Congo. Ba opposant soit disant opposant na bino ba traite à Congo. Mais oui, il y a solo wana. Oh, papa bon bien côté. Ah ko se makamuté. Oh. Tala ngaye opposition ba opposant moko traite à Congo. Oyebi masala ngai. Moi nous à 9 ans à moi si. Oui. Ba jo violé par 4 commandos rwandais. Après que violé moi on a couffé na souffre papa ligoté. Est-ce que oyebi chef papa na tika nango? Somme de côté ba rwandais ba ndeko na ko ben to na kanda mabe. Voilà. Somme de terme la corps AP oyo to bamba tout na Congo. Oh, ya solo wana. On a kana mabe parce que papa o bomba tout na Congo so telemeli accord ya papa n'est-ce que Kagame mutaza perdant accord oyo parce que andimi ke ba crime a Congo ba sala Congo pendant 3 décennies. Mais réponds-moi en un mot. Nano to bundi to sona katene. Bon avant c'est pour la kimia pour anine. Réponds-moi en un mot. La question est liée. Alors, tu vas biso pesa message moko pa mokambi ekolo. Félix Antoine Tshisekedi pe na batu oyo bazo comprendre tina utilité accord oyo te. Basi manini euche pa na yo otali caméra. Ba Congolais. Accord ya pe oyo ki Kagame andimi ko signer yango c'est que Kagame a sali en français autobi. A tchabi na poto na ye. Il a accepté clairement que pendant 3 décennies, c'est lui le criminel qui a massacré les Congolais. Accord où il y a paix Kagame a signé, et c'est intérêt Kagame était. C'est intérêt Congolais parce que pendant 3 décennies, Kagame a bombardé. Mais bombardé est Sili. Donc ceux qui sont opposants, on voit que l'accord était Mboka, c'est que vous avez complicité na Kagame.
parce que babiki muta kufa sur la ST américain otia kimia boyo boyango poni parce que minerai c'est mabele si la ratine minerai za lokwa maye balé si la ratine ata américain azu ba kimia nanga gama zora bominga congolais na américain azu kimia to pona nani bo répondre ngai boza maele ko bozo ina fati bozo ina fati mazo bunisa fati ba bunisa ne Congo bosa querer ba bunisa fati ba bunisa Congo même na go président na kuta même sort oyo alors Fati a éradiqué le système, a déboulonné les vrais libérateurs de Fati. Pour bon, c'est grave. Naga gama zora minéral bomi congolais. Na américain a minéré à protéger un est. Tout pour nanani. Bino pour soit des opposants. Opposants moran zala. Boy pour le battre. Bon, ça n'a pas besoin de nzambe soit disant. Tout hein, toi na kande. Merci. Mbotendeko, comme on a nani. Mbotendeko, comme on a Monsieur Kass. Monsieur Kass, oui. Apparemment, vous allez 100% congolais. Oui. 50 cités. Nazali 100% congolais. De père et de mère. Et de père et de mère et de sol. Voilà. Alors, tout ça, quand on a Makambo et Talimmo Kanabiso par rapport à l'accord signé na Washington RDC Rwanda. Vous allez moka ba yimboka pona yo omoni Makambo wana ndenge nini. Makambo wana Nazara ngona une confiance té. Ah, Nazara ngona une confiance té. C'est vrai. C'est-à-dire Nazara a besoin il y a liboso. Nalo on a le pouvoir à Batouana avant de discuter na bango. Banani, où est TV? Rwanda, Europe. Oui. Ko bango ba tu installer pouvoir aux na mboko nanga. Ah, Rwanda, Europe, Uganda. Pouvoir aux na mboko nanga. Bango ba tu chango. C'est vrai. Oui. Pouvoir ezali drapeau biso bato ko sangisa mayele il faut que l'on a nos drapeaux ezali kolo mboka nanga drapeau la biso drapeau ezali ngaité ezali ngaité ezali ya Congo te yango Congo la zone kwamba c'est-à-dire drapeau na sengi dépendance yango te dépendance de pouvoir puissance nanga yango wana solo na botami mutako ko saka nanga te surtout que solo la kimia mais ko ya ko molela ngate po bo bana ya ko seka ngaba makambo ezala mzela te oh oui bana ni wana États-Unis Europe Amérique je parle d'Europe Amérique na quelques africains bazwa ki ba utiliser RDC ah bon voilà mais accord to ko sala accord na bango ce sont des pays voisins c'est déjà fait accord et salami déjà yo za d'accord nango nazala d'accord nango na noté ah nazala d'accord na les kanisa nga ezali ya liboso soki drapeau ekiti to sala accord à malamu. Oh, voilà. Bah qui tient un drapeau. Drapeau qui était dans un drapeau indépendance. Voilà tout ça l'accord à Malam. Dans un drapeau indépendance. Oui. Vous avez la confiance dans le drapeau. À 100%. Et départ pour le changement d'Afrique. Oh. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, le drapeau qui tient, mais on a vu sur ce pays bah Koufa. Bah continuer ko Koufa to ba kenen un accord où ils allaient pour la kimia. Bah on a vu sur bah Koufa non mais drapeau zakali parce que les mêmes drapeaux nous utilisons aujourd'hui. Banda Kabila le père jusqu'à présent. Kabila le père yango te. Kabila le père yango te. Tout ça qui drapeau d'une manière officielle ba tse ba drapeau ba étoile. Mboka nyonso ezala kana ba principe. Ko sandra drapeau le kola kaleso te. Principe ezali. Il y a des principes. Ba sandra drapeau te. Yo botami balami balete pa mama biro. Nga pe na botami balami balete. Congo aza abotami na 1960 tika ina drapeau na c'est tout. Babiloko ko mona na te bato na ba mikeli boso na biso na puissance toza na ngona matière bazate oh ndeko 48 heures babungi même Europe même Amérique même Asie même Océanie bazate oh maramozo to comprendre biso malamu te na lobi boye poto négocier États-Unis est le plus puissant au monde a outi osenga pardon na Iran bientôt pas même un mois asengi pardon na lobi tokozongi sana nous drapeau na biso avant to solo na bango mais déjà accord ba signé peut-être yango moni oyeko tuna ngai otuni ngai tant que moi na mboka point de vue na yo otuni ngai tant que moi na mboka na boyi pona yo apparemment noté on est d'accord na bakor wana te alors otali caméra to mona Bradley Zola oza sima caméra pesa biso sikoyo message na yo et pas chef de l'état pe na ba congolais surtout au ba ndimi que ba on a accepté aux ali bongo accord signé il y a Washington otali caméra à vous les paroles. Bon chef de l'état je vous envoie les messages c'est très important je suis nationaliste poto gagner longa ya mboka oyo
kitisa nano drapeau ya bapaya wana nyonso baosakana na yo soko kitisi drapeau wana bango nyonso bakonguma na se ya makolo na yo engai mpe nakobeta maboko soki négociation mabele ekosepela makasi ekosepela nyama na zamba kosepela mutu nyonso akosepela mais soki accord naza informé te eza ndako na nga nakosepela nango te soki nayebi yango te nakosepela nango te merci natali ye mais mingi otalaka kuna po ozongelinga mpe bon na tuna mbote papa komo naona nini totali caméra papa Augustin oyambi mbote na nga te papa Augustin non nayambi na vi mbote ndeko oui kombo na nga papa Augustin boni santé santé mwa kimi ezali ndambo eke wapi ndango ekenda awa na ndenge totamba po eza vie oui eza vie bamalaise na nzoto mpe ezangaka te okozala 100% te kaka bien te moi bien moi faux moi vrai otali caméra par rapport à sujet na biso accord signé Washington RDC Rwanda ete kozali moko bayimboka likanisi nini ozozwa mpe oyo omoni par rapport à accord wana oza d'accord to omoni mpo na ngai namoni yango vrai tu sais quoi bakora yango oyo ngai nazoyoka mpe bato ebele bazoloba oyo te babrade oyo te batekeli États-Unis oyo te biso mpenza nini balobi mpena bongo mais selon ngai voilà selon ngai oyebi ke biso moko bacongolais toza vraiment na base moko ya badivergence trop tolingi koyoka te tolingi komona moto asala malamu te nyonso tu tomona kaka mabe mais ntango ekobonga na nsima na yango après bobandi kosala nini kobeta maboko accord wana mpo na ngai nazomona eza accord moko oyo ezomema biso mpo to retrouver mpe souveraineté na biso eza accord moko ezomema biso mpo to retrouver mpe souveraineté na biso biso oza bafaible olinga te osinye te bango bacommunauté internationale wana bango nde bazalaka na bapuissance ya koimpose mpe yo balobi bon ça va biso tokotango de force olinga te ata so oza na matière na yo epuis yo nde ozala na ata soki batikeli yo matière yango lelo ti mokolo okufa okosala nango nini okoyeba koexploite yango te okosala nango nini atanga toza na diama boye tokosala ata ozala na diama boye na maboko boye baor yango oza nango na maboko bakolta yango boye batitan yango oza na maboko neti okosala nango nini et puis baminere yango wana osali eza baminere stratégique yango wana kaka oyo ezoluka bato bakufa ebele tozokufa na bamakambo boye oyo toyebi ata motu na makolo te obotami ti okoli ti okokufa minere yango mpe okotikala komona mpe yango te oyebi mpe yango te epuis batikeli oyo yango mpe oyeba mpe kosalela yango te mais maintenant na minute oyo soki motu moko atelemi bon la voie autorisée eza nde ngai na orienté baminere na biso yango oyo tozokufela ebele parce que toza na makasi te toza na makambo osala yango te toyebi mpe nde baexploite yango te bien ke eza na bavaleur makasi yango nde ezolukama na monde mobimba maintenant alobi ke bon ça va lokola ngai kuna bazofrappe yo yaka sikoyo nga na yo tosigné contrat mpo ntango oza koexploite yango peuple na ngai azwa mosala peuple na ngai azala sécurisé et puis non seulement kaka peuple na ngai na Congo mais esunga mpe ata région yango mobimba normalement mabe eza wapi alors yo oza d'accord par rapport ya makambo no soutue baccord ya chef de l'état mais oui omoni bato oyo baosuka babi ke chef de l'état ateki moka maboko ya kozanga kotanga na compréhension nde ezoboma bato ozomona kozanga kotanga ata eza bato mosusu ata atie livre liboso na ye boye azotanga mais azososola te azocomprendre contenu ya makoma wana te alors qu'il faut décortiquer lettre par lettre parfois par rapport à biso ba oyo ozotanga oyebi ke oyo balobi boye mais balobi neuf accord comme moko mto ezali ya malamu sur 9 accords
na batire oyo ezali wana kaka moko nde ezali intérêt bakongolais nyonso tu bapesi mboka na bapaya neti accord nini oyo bino bomoni ke eza mabe na kati wana parmi batire wana est-ce que okobimisela nga oponga na décortiquele oyo yango soki oza yango banda oloba parce que tokima na nsima tan mpo na nga au-delà de tout mpo na nga au-delà de tout chef de l'état jusque là azalaka dans les bons olobi na biso chef de l'état jusque là azalaka dans les bons par rapport à bagare oyo azala yango mpo ke kimia ekota ya libele na kati ya mboka oyo bao bazokende kosine bakoo wana baza banaïf te baza banaïf te eloko ezosalaka bato bacomprendre te eza kaka badivergence kaka ya baopinion ya bato bazocomprendre te makambo ezoleka makambo ezoluka ekoma alors bato baolanda yo oyo bazocomprendre te utilité ya accord message na yo moko et pas chef de l'état ezali nini otali caméra bon chef de l'état il faut continuer kaka biso toza na nsima na biso tozocomprendre quand même mwa moke parce que toza ya lelo te tozomona kocompare na batemps oyo tolekaki na yango na oyo toza lelo bien ke bato bazolela nzala yango ebandi lelo te biso totiki bandako toye boye toye kodébrouiller ozwi mwa 100 francs ozongi mpe olesi libota dans l'entretemps makambo mpe ezobola surtout na oyo etali makambo ya mboka surtout makambo etali makambo ya mboka eza yo na ngai te bato tokokende kuna mpo toplaide ke mboka na biso eza kovivre na kokoso au-delà de tout ozomaka meme mboka na biso sur na scène politique tozalaki déjà effacé na international mais lelo boye Congo azoluka a retrouvé presque place na ye na scène internationale na monde politique mabeza nga moni que chef de l'état azo marché dans les bons ata lelo bato ebele balingi te omoni bato oyo bazolinga te lelo bazoluka kotiaka bakroka jambe parce que congolais tokota déjà na système moko boye système wana mpona kopikula yango na mitu na biso c'est un vrai problème système oyo tozala nango wana yango mwa chef de l'état alobaki no je veux déboulonner le système ntango azodéboulonner le système wana yebake akodéboulonner kaka ta yasika eni adéboulonner te bakroka jambe ezali ye moko ayebaki bitumba mpe eza makasi biso ta mosusu toolala pongi mais ye ta mosusu alalaka mpe pongi te. Merci beaucoup, le message est passé. D'accord. Bon, on a profité pour remercier Maman Thérèse, Kaikwamba, Wagner, le chef de l'État, na bateau nous sommes la compassion à Mboka Baluka Zulkake, Mboka Kende Liboso. Ok, en merci tout cas, je suis fier d'eux. Merci beaucoup, le message est passé. D'accord. Mbote Ndeko, comment on a dit? Fiston Biona. Fiston Biona, apparemment vous êtes congolais. Oui. Tout sur la CIG où ils bongo yabiso ba congolais. Accord signé na Washington RDC Rwanda. Et tu moko ba imboka. On s'appelle nango toti. Tali caméra. On a accord au signé entre RDC et Rwanda. Oui. En fait, na sepeli nango. On s'appelle nango pourquoi s'appelle nango? Bon, na sepeli nango parce que ezali accord ezope sa kimia. Olobi ezali accord o ezomema kimia na mboka na biso. Oui. Na partie est pona bazwa solution mambo ba guerre bato bazokufa na est kuna et tout comme ça. Yango wana na moni keno eza na moi avantage na biso pour que kimia pe ezonga na ngambu ya est ya mboka na biso. Vike ba kufi pe mingi. OK. Mais alors na bato balobi ke mokambi ekolo ateki mboka na maboko ya Amerika. Oyo koloba nini bato wana bazaka koloba ki bateki mboka pona bakoro ya pe. Bon. Et pour na koloba mutinyo soza libre ya kopenser na ndenge na ye toza na mboka o ezali démocratique mutinyo soza libre ya kopenser na ndenge na ye donc na ebité ni na opi ko reprocher bango baza libre na point de vue na bango ndenga pe na opesa point de vue nanga bango pe baza na point de vue na bango et zaka ko engager bango parce que mutinyo soza libre opesa opinion na ye. OK, wana otali caméra message na yo nini ya motuya
oyo mokambi ekolo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi de ko simba oyo uti epa ya mwana mboka moko message no ya motuya et pona ngai pona président de la République na kolinga président de la République pona accord oyo asala de toutes les façons que mboka ezonga ini donc ndenge bazolobela pona situation ya et cohésion nationale depuis bazolobela pona ba congolais nyonso ba se mettre autour d'une seule table ba solo la pona kimia ezonga na mboka mobimba ba rébellion et si là yango de conseil nazana on a tout pesa ngo président de la République pour que peuple bazwa pe kimia pour que développement pe kota na mboka tozala na esengo yango wana des soucis majeurs na ngai. Merci beaucoup Ndeko. OK, merci. Mbote Ndeko, comment on a nani? Oui Ndeko, comment on a Jean-Marie Katoto? Jean-Marie Katoto, apparemment vous êtes congolais, Jean-Marie Katoto. Évidemment, des pères et des mères. Des pères et des mères. Ah, wow, c'est une bonne chose. Par rapport à notre sujet, l'accord signé à Washington, Rwanda et RDC, quels sont votre points de vue? En fait, mon point de vue, les sentiments est mitigé. Normalement. Bon, pas seulement mitigé, mais je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'il n'y a pas assez de sincérité. Voyez-vous? Du côté rwandais, le Rwanda, mais nous semble, en tout cas à mon humble avis, me semble que le Rwanda n'est pas trop sincère dans cet accord. C'est plutôt nous qui sommes alarmistes, on est trop plaintifs en fait. Donc c'est un peu mon impression d'une manière un peu générale. Rentrez un peu à Lingala. Ceux qui allaient là-bas, ils que Mokambi Ekolo a teki Mboka, Maboko et Banguna par rapport à l'accord signé à Washington. Non, non, ce sont des aventures. Mais il faut battre, non? Il faut battre. On a tangi na monté que Mambote Kambo Rezali. Yotangi au maîtrisé ta moko mibale. Non, non, ce que j'ai vu, ce sont les accords bilatéraux. Donc il y a les intérêts de part et d'autre. Mais le Kambote Kambo, quand tu vois vraiment gaï, na tangi en côté. Mais lorsque les États-Unis allaient mouton, allaient malais, ils moko ya mabe. C'est-à-dire avant de sibino to solo là, à quoi qu'on peut s'appeler Rwanda passe à nord au RDC habité pour le continuer toujours. Comme ça là, ils allaient bon sauter dans ma dynastie. Non, non, balobaka qui ne risque rien n'a rien. Oui. Notre armée est inféodée. Donc l'armée n'a habitué à ma capacité. Alors, les alliés ma casse, mais il y a beaucoup d'infiltration dans notre armée. Ah bon? Ouais, ouais, il y a eu parce qu'on a constaté beaucoup de traîtrisme dans notre armée. Mais l'armée, les alliés ma casse. Il y a des gens consciencieux là-bas, mais en dehors de ça aussi, on remarque qu'il y a beaucoup de trahison au sein de l'armée. Alors, du côté quand vous parlez de trahison, est-ce qu'il y a un problème d'argent? Est-ce que notre soldat touche aussi son salaire comme il faut, quoi? En tout cas, le problème est complexe. Le problème est complexe. Par rapport à ça, je suis un peu réticent. Mais c'est un problème de fond. C'est un problème de fond, mais je pense que c'est un peu ça. Alors, bateau bauta la biso. Ouais, ouais. Basi manini e uche pa na yo ou message na yo nini ezali et pas chef de l'état. Voilà na biso siko tali caméra. Et pas chef de l'état mokonzi mboka Fachi Beton message ezali boye. Biso toza na posa ya kimia. Depuis biso to botami na mboka Congo, guerre ezaka toujours na est. Biso toza na posa ya kimia. Alors à ça là oyo koki na niveau na ye pour que kimia ezongela biso. Ce qui est dans niveau ba accord a signé ba accord oyo ko mettre génération future en danger té. Mais ce qui kaka accord ils ont mettre génération future en danger à signer en côté. Mais du côté armé, il faut organiser l'armée na biso. Tous en base no baza consensueux, ba pesa bango ba moyens ils nécessaires pour que to benga na munguna. Donc na bande na biso oyo basanga na ba Rwandais, ba tika biloko wana, toza ba Congolais, ceux qui lutte ezali, to lutter ndenge mo ezalaki on dit comment que la lutte soit pacifique sans armes parce que ba innocent mutu ba kufa. Merci beaucoup. OK, merci Ndeko. Merci Bodake Belé ya kolanda biso analyse na biso na mokola lelo boyoki ozali bongo ba différents points de vue au ba Congomani ba pesi bo comprendre que il y a des Congolais au ba na kanda par rapport il y a dialogue il y a Washington RDC Rwanda pe yango zaki sujet na biso ya mokolo lelo misusu bazali pour yango pe ba misusu apesi mokako swa na Mokambi Ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ba sepeli na accord wana misusu pe ba sepeli te. Alors commentaire ming ezalité onga geti samba esengeli na pesa parce que bolandi bango na boke bimaso oyo ba imboka ba ebina ko pesa oyo ezali bongo ba différents points de vue na bango. Quant à moi na ebi ke bon continuer toujours kolinga PSB pour la première fois au s'abonner et comme ça la fait plaisir pour la autre fois
oyo babongo na ko recevoir oyo ezali bongo ba émission na biso Yasika et ko sala bongo plaisir makasi. Merci na yo pour Adila Izola na sima caméra, les sorciers de l'image, c'est lui qui avait filmé les vidéos de Balthazar. Merci na les rois Kundi Bilele. Donc Moussa les a continué toujours au Salema, Nabokasi, Nabino. Alors bateau bali va soutenir PS Télévision. En tout cas, vous contactez Bishop dans le numéro où ils allaient voir la publicité na yo, boutique na yo, entreprise na yo, nyo surtout ya yo. Benga biso to rozani sate bongo na koeba ko solola na yo na kimia no surtout na biko zaki belé. Merci to kutani bongo balasima. Bye. Baninga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo mon ami. Société God Aid et Memeli Bino Crème Miracle produit ya sika et salami na misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Et l'on a Crème Miracle, Pessantunga Oye Kukaninaï. Éliminer les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, l'odeur appliquant des essais, tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.